nakula na mabuku na yo nayekola na kelasi na yo mosungi moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka baputa batrahison na bajugement ya bato je me suis relevé na nguya na yo kotikanga te nzelela nanu molai molimo molimo na nzambe akita na se Yesu ninangayo molimo molimo na nzambe akita na se Yesu ninangayo mobokoli na ngai kilasi na ngayo nasilisi nanu koyekola te zala na nga nanu masolo na ngai oyelongolanga bongi nabetelango nani nalingi yo mingi masolo na ngai oyekikisanga moto nabetelango nani lobelangana no My God, molimo mosantu azome mabiso na dimension moko yo maele abomoto ekoko expliquer te moto akeleli asundolami afingami azangeli mais ozomona mutango azolala na kimia azolamuka na kimia molimo mosantu azome mela biso kimia oyo mokile ekoko expliquer te yonga lingi lelo tombola maboko emba makasi elongo na ngaloba nazelaka yo loba lisusu nazelaka yo encore plus fort dans la caillou. My Lord. Como nangai mama mete na ye wa anniversaire ya mwana ya orga za mwana nangai abengi nga mama yaka mwana ngali gosoa kwa kusambula mwana ye na kusunga ye na ukalinga makemba ezali esengo omoni soko boti mwana mbula moko mibale misato ezali pamboli yango wasepeli tozala biso nyonso tosepela na ye longo na bafamille yango naza kopambola nzambe na kosunga ye na mosala oyo naza kosala nakanisi nyonso nazalaki na yango wana bon anniversaire na koko na biso Richie toane sengo mingi parce que bana bazali pamboli ko utepa nkolo toza na sengo yanga lelo toza wa toza kolamba tozo bongisa pour anniversaire a mwana biso topesi ba gratis Richie okola malamu oza mwana botosi otosa ba parents okanisa mukola lelo biso nyonso tuto yo telema kolamba pona yo esili te toya lisusu tina student no toya telema tolamba lisusu donc ba gratis na Richie. Ah oui, comme on a Francine batnyos bayebinga Francine. Oui. Lelo toza awa tosangani biso nyonso pona anniversaire Richie Daniel toye poto sepelisa ye to sepela elongo na ba parents na ye pona anniversaire na ye oui moto comme kanga et mon bon maman. Salut. Voilà, moi c'est Olga, la maman de Richie Daniel. À Kokisi 5 ans donc tout fêter ensemble on a ba connaissance naie.
cérémonie bandaki na 15h, c'était pour ses amis. Baninga na ye à la crèche. Ne bazaki na ye. Et là maintenant, ils ont biso sko mikolo de to bandi, to banda 19h ti ce qui wapi. Et on sont aussi ça, tout ça wana. Donc ils ont rendre grâce na Nzambe. Dengue bébé nanga kokisi 5 ans. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc, dans kokisi 5 ans, on a vu que dans 5 ans, on a fêté sous 10 ans. Dans 10 ans, on a fêté sous 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ti aroko marasoki mukolo aoume la vraiment. Zamba batela ye. Na souhaité ye ba bonne chose. Azala moano ya opesa esengo. Donc, aza bénédiction pour nangai na papa na ye. Donc, makambo nyonso ya malamu, bénédiction nyonso ya malamu ya mokili, eza sima na ye, akokende liboso, akodomine, akodiriger, ndeka Bible eloba, oyo batalela Nzambe, bazaka jamais mikila. Donc, il y a toujours la tête, il a élevé très haut. Donc la suite, tout continuer. Donc nous sommes là, tout gris là. Donc voilà, tout continuer. La moune est belle, hein? Donc là. Belle. Donc maintenant là, ils ont été invités. Si vous avez tourné à biso, parents. Na ba connaissance na biso famille na biso ne tozokuta na siko bana déjà ba fetaki ba sisi makam na bango oui comme siko ya biso ba parents de to fete et na ba tante na ye ba nyonso voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon petit frère. On va fêter tout le monde. Ça sera très bien. On va fêter, on a déjà mangé. Et puis j'ai Axel, mon ami Axel. Comment ça va? Ça va bien. Pourquoi tu es ici? Pour l'anniversaire. Vad är du här? För att det är Rittys födelsedag. Är han populär, eller hur? Ja. Han är världens bästa lillebror. Kanske. Fast man vet aldrig. Han är jobbig. Han är din lillebror. Hur vågar du säga att han är jobbig, mannen? För att han fyller år. Varje dag när han fyller år så är han jättejobbig, mannen. Richie är inte jobbig. Richie är en riktig bror. Du vet han är mycket vän. Han är mycket vän. Ja, Richie är visst en riktig bror. Nej. Richie. Vänta. Han har bara en J-talk. Nej, fast du vet inte. Vänta. En i taget. Vem ska använda micken? Men jag skulle egentligen ha den först. Ja, men faktiskt Brian startar den här sändningen. Jag är efter honom. Ja, idag ska jag säga bonjour, bonsoir. Hejsan allihopa, här är reportern. Jag är här för att min brorsa fyller år idag. Ja, jag har några vänner här och kusiner. De ska säga hur det känns att vara på en födelsedag på live. Här har vi David. Idag är vi här för att Richie fyller år. Eller som vissa hans dagis kallar honom, Brian. Och vi firar Richie. 50 året. Han fyller 5 år idag. Mbote batunyoso naza awa pona Richie. Bon anniversaire à Richie. Parce que Aza. Prata med franska. Han är min lillebror så jag rappar, jag dansar. Jag kör på. Loba lisusu
nazelaka yo encore plus fort nazelaka yo my lord. Tongo na pokwa butu na moya nazelaka yo shilo nalingaka yo Yesu nalingaka yo Yesu molingwa bomwana Yesu nalingaka yo nalingaka yo Yesu otalaka mikema Yesu verifie yanga Yesu okuta mbolingo tovandelongo tovandelongo pembeni na yo remaina bomoi tovandelongo tovandelongo papa tovandelongo chilo tovananga biso Basusu batika molimo basusu basimaki yone makasi na ngai nana yone molingo na ngai molingo ebibisanga tongo molingo elamusanga 3 heures du matin oyo molingo na Yesu molingo ebimisanga retard molingo yelalisanga libanda molingo yekatanga baboki mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola talola bangelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na liste tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai offrande nanga na basacrifice akoposa nango te nalalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Maleka kinga na makasi, maleka kingai na kitoko maleka kinga na va relation, maleka kingai na mbongo mokolo le fungwa maki ngolwe kitela kepa na ngai nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi
elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai ye nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasimbi kisi moto lokola ngai naluka ye na bangomba ye sambalola akaniseli ngai ye nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nakanga ye na kisi mwasi lokola nga na mikaba na losambo sambalola aimpose kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nayibi mbongwa leta moto lokola ngai nauta na nga na village sambalola aeleve kaka ngai nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami na lola moto lokola ngai nasala masumu ebele nekulusu akofeli kaka ngai malo nayaki na mawa nazongi nezengo asali ya mingi ninyangwa matonga kutikatika Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'allais juste remercier tout le monde qui sont venus fêter avec nous pour l'anniversaire de notre fils Richie Daniel, qui a totalisé ses 5 ans d'âge. Et un grand merci à tout le monde qui a songé à lui, qui lui a apporté un petit cadeau ou un souhait de loin de près. En tout cas, voilà ce que j'allais à vous dire. Et je profite pour l'occasion aussi pour souhaiter du bonheur à mon fils, à son 5 ans d'âge. Je souhaite toutes les bonnes choses du monde
Et voilà. Allez. Voilà, regarde, comme ça. Ah, ok. Soit stand. Ok. Oui. Tout le bandit. Danse. Ah oui. Voilà. Salut, bonsoir à vous tous. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir répondu à l'invitation de l'anniversaire de notre fils, Richie Daniel et Kamba, qui a totalisé 5 ans. Il a fêté ses 5 ans aujourd'hui. Richie, tu es fatigué? Azar Alembi et tout. Voilà, merci vraiment Nabino Nyonso pour Boyaki ko sepela na biso na 5e anniversaire ya moi Nabiso Richie, moi Nabino. Un grand merci à vous. Nzamba pambola bino pour na temps Nabino oyo bo accorder la disponibilité Nabino vraiment oyo bo accorder biso na journée à lelo. Donc tozaki na ba mikolo na ba bebana de 15h à 17h30 et par après mikolo boye to fêter ensemble to partager moi mouké tozaki nango vraiment merci vraiment ebele. Et là aussi je bénis Dieu pour na bébé nanga na aussi 5 ans nzamba batela ye à continuer ko bomba ye abakisela vraiment sagesse kanenge maliza lobina intelligence aoumela à briller, donc à la moutou jamais moukila, donc intelligence n'école vraiment à la parmi bano bako épaté na maramunyo sakosala qu'il aille de l'avant dans le nom de notre Jésus-Christ. Voilà. Alembi Richie, est-ce que Richie, tu veux dire quelque chose? Richie Alembi, donc comprenez qu'il a fait ça qui banda tongue. Donc merci beaucoup. Voilà. Et allez. Ah ouais, tu sais pas limingue. Un anniversaire à moi alors nzamba sali biso grâce biso nyonso tokomi atokotani incident moko ya mabe exacte. Alors tu sais pas linde makambo eleki très bien. Et puis na bomoko ya mboka ba makambo to etamboli kitoko to lei to sepeli to bini attention. En tout cas to sengi na nzambe merci mingi makambo to eleki très bien. Et loko moko ya ko reprocher ezate bitumba binite to bini bien to lei to sepeli to meli alors nyoso na za grâce ya nzambe. Alors moko ya koloba ezate nyoso eleki bien nzambe asali grâce na ye tindenge makambo esili boye toza bien. Bravo 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 na bomoko ya mboka. Donc bon continuer comme ça na ba manifestation nyoso to sepela na bino bandakala. Alors ezamba liboso te pe ezamba la sukate na sepeli et puis merci beaucoup.